Ministre Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a pesi ba matériel ya sika na administration na ye sengili boye ba ke ba administration na biso ndenge etambulaka awa na RDC kasi Augustin Kibasa Maliba lokola alinga mosala esala na excellence na administration publique surtout administration des alliés kondi ya l'État alobi ke azali ko pesa ba matériel oyo pour na faciliter mosala na administration ya PTNTIC yango wana Séraphin Bakapepe azali directeur cabinet yende ya pesaki ba matériel oyo na ba agent ya administration publique oyo ba sepelaki makasi pamba te balobi ke mokolo ezali lokola ndoto pamba te mbula na mbula ba travaillaka souci na bango ezalaka ke musala na bango sala malamu baza na ba ordinateur ba ondileur pe biloko ya ndenge na ndenge oyo bomoni awa po esalisa bango basala musala ba remercier le ministre pe basengi ke elan oyo ekatana te et continuer libela na libela pour te musala ya administration publique ekende liboso oyo Augustin Kibasa Maliba azali kosala po na PTNTIC balobi depuis ministère oyo ezala nanu bamona yango te kitoko makasi oui. Bon, nous sommes au niveau du gouvernement. Ah, tous au niveau du gouvernement, tous allons accomplir mission à Bisso. Tous allons Mbujimai Awa, Mbala Oyo, son excellence, ministre PTNTIC Augustin Kibasa Maliba, Apoli, ville Oyo, Yambujimai, Topé Grand Kasaï, pour nous célébrer journée mondiale de la télécommunication. Oyo eko salama awa na Mbujimai, c'est-à-dire la festivité nyonso ko salama awa du 17 au 20 mai 2022 au Tozali. Yangwana mokola lelo toko tala autorité provinciale oyo esengeli ayeba ke Mbujimai eko yamba mama na événement awa, c'est-à-dire journée mondiale de la télécommunication pour na ko poussa lisusu bakasayen pe ba congolais nyonso ko pesa bango occasion ya koyeba ko salela ba nouvelle technologie information et la communication, c'est-à-dire proximité aux populations et azala na yango na outils informatiques lelo na télécommunication lelo ezali très important. Mbujima ende eponami pour na kopesa impulsion après passage ya chef de l'État awa Augustin Kibasa Maliba amonaki ke esengeli nécessairement koleka awa pour na kopesa espoir na population et surtout makambo salama awa et susciter bakonzi ba résoudre le problème courant ba résoudre le problème matériel mususu pour ça la que population ba bon kozala connecté. Augustin Kibasa Maliba na équipe de mo kozala bon Mbujima du 17 au 19 mai oyo pour na célébrer bongo journée mondiale de télécommunication na bakasayen ekoyinda mabe yango wana biso toyaki kosolola na ba autorité provinciale pour na kobongisa masolo wana. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe
pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre frère Anthony Kinzo, pasteur au Centre missionnaire Philadelphie. Je viens aujourd'hui simplement pour vous inviter à cette merveilleuse activité qui est organisée par le ministère N en Corée, qui est dirigé par un merveilleux homme de Dieu, le pasteur Francine Dokai. Et cette grande activité, c'est la conférence prophétique avec comme orateur l'apôtre Roland Dallot. Ça se passe au Congo Loisir de 10h à 14h. Bien aimé, il est important de savoir une chose, c'est que la prophétie, lorsqu'on est en train d'en parler dans 1 Corinthiens 14, le premier verset, on insiste sur rechercher l'amour. Mais il y a un détail qui est important. On dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui de la prophétie. La prophétie, à un moment de la vie, est importante parce qu'elle vous donne une direction qu'il faut dans votre marche avec le Seigneur. Dans les grandes saisons de la vie, il est important d'avoir un ainsi dit l'Éternel. Je vous invite à venir écouter ce que ce Dieu va vous dire. Le Dieu de la Bible, le Dieu du pasteur Francis, mais le Dieu de l'apôtre Roland Dallot. Venez avec la soif, venez avec l'amour, mais venez surtout pour écouter un Dieu qui va vous donner la direction. Que Dieu vous bénisse, moi j'y serai et j'espère que vous y serez. Que situation ne le vivent plus, qui est vraiment un avant et un après. Vient de permettre à ce que, ici à la Maison de Miséricorde, nous puissions avoir notre première session, notre première génération des baptisés. Au total, nous avons eu 49 baptisés. Nous rendons grâce au Seigneur pour le déroulement de cette séance de baptême. Nous bénissons le Seigneur pour chaque candidat. Nous prions le Seigneur afin que maintenant qu'ils ont déclaré publiquement leur foi en Christ, que chacun puisse marcher conformément aux prescrits de la parole, parce que le baptême n'est qu'une expression visible de notre foi en Christ. Et il faut maintenant confirmer cette identification en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ par une vie pratique d'obéissance. C'est la raison pour laquelle nous avons exhorté les candidats à pouvoir persévérer dans la foi après cette séance de baptême, afin que chacun puisse remporter le prix de la vocation céleste. Nous voulons dire merci à tous les participants et à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien. Ce n'était que la première séance. Il y aura d'autres séances avec d'autres candidats pour le baptême. Au nom de la Maison de Miséricorde, je vous dis merci et que la paix de Dieu soit chez vous. Shalom. Après le départ, il y a Kaboun. Oui, après le départ à Kaboun. Ça, ce n'est pas un grand problème, puisque il dépêche. Batukenda ibele, dépêche tikala. On a Israël, Kaboun, tout le monde était. Mais des difficultés zalaki, mandat spécial, na directoire. Ok. Des qui doivent prendre le dessus sur l'autre. Bakeiti, mandat spécial, président Ngo,
Alongwe, Kabundu, Sika, Batonios Bakera, directoire. Directoire est en application article 26. 26, et lobby n'attend ou à vacances. Ce qu'on te constate, président Yasseb, président ya CDP, secrétaire général, Bakosa la transition, Bakama parti pendant 30 jours. Depuis Basala, elle est qui 30 jours, de combien 90 jours. C'est que Nabango, Bakwe. Oh, bon, dossier peut à congrès peut-être qui ont sous-souté. Donc, puisqu'ils n'ont pas pu profiter de cette occasion pour que ba organiser congrès. Ok. Yango Sikoyo, Moni Namukili, vérité, Bako Sakate. Vérité, Tika Bosembo, Bosolo. C'est qu'actuellement, on a un bail de pèse. Bon, Zali Kaka, de manière de fait, sur le plan pratique, de manière de fait, sur le plan de droit, il n'y a personne qui engage Yuri de pèse aujourd'hui. Même pas le siège qui a été élu. Non. Il n'était pas élu. Parce que c'était CNDP et qu'on mototé. C'est Dikok Alain, sur le plan de fait, le secrétaire général Kabouya a au Kamba parti sur le plan de fait, mais pas sur le plan juridique. Mais il engage le parti. Il engage de fait, oui. Moto, il faut, le monde a horaire du vide. Bon, l'ingoma monene le quoi il est pesté qui causala. Bato basangana sans bato ezala dirigeateur, même de fait. Yango yé azali ko kamba parti sur le plan de fait. Mais sur le plan juridique, non. Non. Parce que article 26, il y a statut et lobby, triumvirat bakosa la 30 jours. Depuis ba installé bango, ba sali 90 jours. C'est que bango na bango nyos baza kadik. Mais tout le monde a ça la réforme, tout le monde a préparé la bataille pour que. Ah oui, pour ça la réforme nini, puisque aucun tête c'est lui autorise à ça la réforme et qui va publier ces réformes. La réforme qu'on a publié na président. Il faut organiser le congrès. Si les choses sont mises à plat, il y a un vide juridique, il faut ba na nyonso de pèse ndenge si kanazo beta 7 et pe dazo beta dazo benda chef de l'état lingomba liza okende kokufa. Oh. Ezo kina kokufa comment ça? À 18 mois des élections, président de la République. Soko otali IDPS kakaboye et kozala soni yomwana Tshisekedi président de la République, IDPS commission président, PIDPS parti à papa na yo kufa tango yo zala bokonzi. Et kozala soni pe bato soko bato yo bazako luka kotia yo bakambo ya lokuta balingi kotia yo conséquence et IDPS kufaki tango mwana Tshisekedi azalaki na bokonzi. Yo moto olobaki conclave ba crise otomona na IDPS na oyo ekesani oyo eza crise ya muke tuzalaki crise ya 93 crise ya bakor de badolité à 87 crise ya musée na 97 et crise oyo elekaki munene tango Etienne Tshisekedi akufi. Tango papa Etienne akufi, personne ne croyait pas que IDPS eko bika pour ekomisayo na bokonzi. Okomi na bokonzi, sikoyo IDPS ezali à plat. Parce que na utisika, bana baza kotambola contre Kabuya. Baza manipulé pour que Kabuya alonge. C'est vrai, il gère le parti par de fait. Il n'est pas statutairement un organe attitré de gérer le parti. Yo monko sika, motoloba y conclave, tout ça ko benda yo, conscience na yo.
obenga conclave bana IDPS banso basi mibali bakolo bapaka na baoyo bakenda tovanda na kati ya mesa pour que to définir par bonne voie pour que to kende na nzela ya mala. Apparemment pe na kati na bino mo boyokana eza penza mingi te tant ozo ba IDPS OK na okufa. On faire allusion à quoi et puis na obomango. Mais na lobby soko secrétaire général président lobby na bango basala directoire basali directoire eza na vie 30 jours na 30 jours ba organiser congrès te sikato komi na 90 jours bon eloko moko eza te na bango pe directoire etikali vide puisque mandat na bango eza 30 jours. Mais alors maintenant eloko nini etikali kabuya ye moko aza ko gérer parti malgré lui puisque aza na konzo aza mwana muke aza ko bunda pour qu'il atelemisa makame akoki kokoka te puisque aza na texte mon côté ezali kotinda ye a poser acte du naza ko benda une fois de plus conscience ya président de la République à s'investir pour parti eza okede kokufa. Très bien. Papa Robert Nkumu, tout le bela au Italie et au Congo, le chef de l'État a entamé ba négociation na sommet ministre sommet à Kendaki na Nairobi et ça qui prévu que ayamba ba représenter ba troupes armées au ba ivra nambo cannabis na est pas so na bango mais vu makambo esalemaki technique simbagité ba yakité kasiatiki ba o ba solo na bango na ngambo opposition ba lobi que ezali faiblesse bino na ngambo pouvoir comment est-ce que bomoni de marche à chef de l'État ngambo opposition ni ngale bi ngambo opposition te opposition notamment bande quoi décidé Martin Fayou la tuta qui na compte na ye koloba que eza côté kamboka et lobby eleki de kolisanga bonganga alobaki yango pe que eza démarche moko ya malamu te eza côté kamboka pourquoi zondima ko yamba ba rebelle alors que boy ko sala dialogue na mboka na biso na ba partie prenante baba omoni bato tangi wana lisanga bonganga c'était un turfuraire lisanga bonganga leki na ngai sayo aza moto pamba bon lokola moto aza micro ezali moto aloba bilobalo aza bato bazali na bonsomi te nakanisaki olobi FCC non likambo oyo ya est il n'y a que deux solutions sous la table. Ou soit on gagne la guerre. Comment gagner la guerre? Dans une guerre atypique. Non. Président de la République, Soko Azo attire état de siège. État de siège est Mbano et déloger tous les groupes armés plus de 300 villages. Oyo bango bazalaki batibolaga or, diamant, coltan, batekelaka Kagame et Sili. Et aussi la tango bazo kima bazo boma bato. Tango bazo kima bazo boma bato. Bato bango bazo boma bandeko na bango. Batata mwasi na bango, ba mama leki na bango, bandeko na bango, babo boma bango. Yo moko yo kakilobi. Thomas Lubanga. Asa moto eturi. Banani bat kangaki yo na otage. Bana eturi no. Bato batomboki. Président Kuti likambolina na mesa na ye Kabila silisa yango te puisque Kabila azalaki na coup azalaki na coup soka azalaki na coup te
Pour nini banda 97 ba groupe armé ba vanda la wana ba bota bana ba tikala kaka na bazamba wana balongola ka bangote magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino